C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus sur Sola Vérité, émission Nabino, Sarabino, toujours de la Vérité en face comme d'habitude. Le lot on a réel plaisir yamba Chouchou Mia qui est grand chanteur ya Mboko Nabiso, a ça ba œuvre trop na musique Nabiso, le lot pas de ça là, a hauteur comme c'est Nabiso album na combo ya Sacrifice. Album maison marché bien mais to me ko décortiquer na début émission so ndengeni album na biso Sacrifice et je évoluer ndengeni est-ce que eza aimé na mité mais bazaïro est-ce que ba congolais ba lingi yango Sacrifice album bimi maintenant tout le monde ba concert il y a danger té ndenge lo ba honorable Zakari Baba Basso na PC mbote so ko na biso les mots la grand prêtre mutaleki azate Zakari Baba Basso donc le to décortiquer to sur la Sacrifice ces albums il y a artiste otoyambi après to kota na analyse vite fait la musique ya Mboka na biso ndenge je voulais parce que à début année to ba pe artiste ya ba projet nini pour na CP ça ba banduleman ba to ba la musique congolaise Chouchou Mia qui invité na biso na mokolo mais émission oyo na dédié c'est la première fois na dédié émission pas un moto mais na dédié émission oyo pas frère Ndeko Chancel Mbemba Demidier. Donc, joueur au bisou congolais, tu as la motema. Ce qui était ma trop. Tu dédié émission pas yo Chancel Mbemba. Ce qui émission tu as ça bien. C'est que pour te dédier pour nayo. Donc Chancel Mbemba des médias tu peux simbo tu peux sortir dans bisou na musique na Porto congolais ça la fierté ba congolais en Europe. Chancel Mbemba des médias na habité na zanga maloba. Merci pour tout comme soutien au sala pour na bisou. Chancel Mbemba des médias. Chouchou Mia qui bonne santé. Ouais, Miguel bonsoir. Hein. Bonsoir, santé là bien. C'est PLP au monde, ça fait longtemps depuis qu'il y a une Kinshasa, tout ça là une émission. Et puis depuis on a ça là une émission sur terre, on a ça là une émission moi trop té. Moi, vous avez habité, il y a les camozo loba, vous avez l'émission sur actualité moi izali, vous avez information moi ya opesa. Bato balinga biso pour tous les artistes dans la catégorie B. Il y a la catégorie d'artistes hors norme. Dans un année sans polémique, dans une activité. Na mutu pe ya se faire voir te ba mona ka ga mission wana les cas sale ba sale tapage na mutu mamona te donc na sala mamna discipline les nzamba tindela na mokili yo ce moment porté et moment sengi que na les télévision na pe ces formations ningo invité nga on na bina pe sa information ba tu balinga nga pe belé balinga Chouchou Mia ke na bango ba mona nga te ba yeba te position na ba su ba ko sanetika ke na buka ninzo nga na rantima bukana ya ke calcul au salicita si mapo au sauter sous bien vous ne va reculer pour mieux sauter quoi mais nazala nga toujours à bonne santé ndi na la toujours même taille même design n'a changé quoi donc merci na invitation na quoi vraiment ceux qui t'ont invité qui na mukula lelo na fauteuil jaune na émission sur la vérité ça beaucoup plus pour sur la Sacrifice album na biso oyo yima banzembo ya kitoko ebele na kati et comme ça une année bientôt là et comme ça une année mais tu senti promotion tu franchement ton go bombeloté à ton sur la vérité tu as raison au sali promotion te comme il faut pas moi on a comparé Sacrifice na album no kalo bimisa banzembo na badra ouais ba chicot au joie temps on a eu na kin mais au sala promotion et puis album on a ya badra et Mimo Angola si je me trompe pas ba frère d'ici ba Zimbabwe na sala ba tourner au sala ba tourner belé mais la région européenne c'est biso ya côté promotion tout le monde comme il faut pour l'album Sacrifice. Ah ouais bon merci pour la question oyo ba te belé pe ba tout na ngango. Bon premièrement moni migi tant tout ça la to banda carrière il a qu'esprit d'abord on a détermination
bité faut ça carrière pour na jeune non série on a 2012 13 na go beta pe na orchestre mususu ni na longa pa ba vient na ngala ndo beta pa na ba na ko OK pe na orchestre mususu mais si na signala ça mambwana na dans ça avec beat naza muntu mais na vie tant on ça lango album on a banzembo kala na zaki en Afrique na vana na kin siège na kin orchestre na kin mouvement il les na kin na technique mususu ya travail mais lelo na longa vie et puis na leg résident na kin pardon na vana na kin mais siko na comment on vendre na poto ni na on vendre na poto ba lobité que loko na on vendre na poto funa lemba funa décourager non mais yoza na poto monimi qui les na ba norme na yoza na ba contretemps na pesa la ka mo pesa na ba mundela za mo bilo ne mo ba chacha na mboka na il faut respecter ngo moni album na ngai YouTube bima na ba ne promotion na continuer promotion na jusqu'à là et puis na bimisa ka deux clips depuis l'album Ebima la bimisi nzembo tout ça la featuring na bina filé la bimisi nzembo bébé dou na mbela fi na de Gol Mata et puis ba clip monsieur zo bimaneti semaine donc dans 2 semaines to bimisa clip à courant on mbela gi basket Cyril qui na pe clip nezo bima nzembo na mba na pe na mbela tonton baba china RBK la vie est belle on pe zo bima donc on bimisa clip moi ça veut dire promotion les mbaraté mais ngaza ki na ba rendez-vous na ngamuninga na poto na tanga moni nakenda pe chiki na tango ke cours ndenge pe na bana tu ba na chiki ba étudiant tu ba na chinga pe na tanga na sala ba formation na nga ebele na comme na ba diplôme pe DG belé et puis na sala sous formation musique na sala solfège na Lille on a vu la Lille déjà parmi ba raison et ça là que naza na moi concentré pe na biki na feuille mais na bosana mamandule te moni na bosana mamandule te na toujours na album na ngasi album a bien bato ba oyo kango ba kota na chouchou miyaki officiel ba mon album on na sacrifice na ba plateforme et tout ali les albums mo bien album na ngai pour la té et pour na ba na salon bi na sala album sous pas en pambate le na salon bi fona zo ta promotion na alzembo to ça na bi na filé adoration te mela du jongonda bato ba sepeli nango nzembo na mbeli vi nanga de Gol Mata bato ba sepeli nango siko na bimisa clip ya courant to mbela gi basket après sous quelques temps na quelques mois na bimisi sous clip mususu na ça bongo ti album nanga ba clip nyonso fait bima après to bani projet mususu moni ya te ke na vani nanga kala kangi maboko ya ba contre te pi famille za koto faut qu'il peut famille ko ti magi babi boulot ndeza makambo mais ko négliger pe famille te ka pour na boulot na ko négliger pe boulot te pour na famille tout ça l'effort tout combinant nous sommes balé tout ça l'effort pas comprendre le temps ya poto mais de temps en temps dans arana na kin na ko pe kin sous bientôt là mais batbor neti nzembo oyembela Jojo Ngonda ouais et ça sous kana rumba mais na côté na ba commentaire soki ozo toucher nga na kanga kamiso pe na voyager au planète des amours na mona Romeo et Juliette Jojo ngona Jojo ngona après c'est boire Eva Tumba en vex mama nani ngwa loba les bonnes choses de dire jamais à kotala bolingwa Jojo na motema nanga ouais continue question non mais bato na ba commentaire ya nzemu na yo parce que avant ya mba quand même faut na tala babiloko na yo na tangi mais bato bazo réclamer choix ya bina filé za mauvais choix pour nzemu wana na ebité bino bozo ba artiste faut boyo sarabiso nzemu za kana moni na auto ya mba ya Jackie aisa bi migi ngana osala na musique pour na gagner l'art mais so na commune nzemu na moni ngana na couleur ya chouchou miyaki na ko invité ouais na ebité nzemu wana ezina couleur to na po ya bina filé te c'est no fanatique na yo na bato batala ya nzemu na ebité mais oui bato ya imba na couleur nini non couleur c'est-à-dire nzemu wana ezaki nzemu niveau na été en fait ndé c'est no ba commentaire na tangi il faut que yemba em sous na mutu moko boy parce que nzemu za bien mais balobi on dirait bina filé baby nzemu. Ah non. Bon, c'est le commentaire. Nzembo za bien bat pasepela nango je sais pas munda mutana lito ine bon tant soit ba bien na ba style ba nzembo mo ga déjà za caché na yembe la banzembo na ye bon ngala mimi na musique na biso rumba na biso ponga na rumbiste obenga ngada mesile rumbiste na c'était yemba ah boy ponze mwana ngam na yango mobimba ye kana studio na biso ah yemba boy yembi pe ngapo nanga na sepela nango public pe sepela nango bo bat nyonso na yebika réseau ko za po bat ba message na yenda na ba style na yewana ngala mimisko na rumba penza o demba penza o papa tabule ba papa luambo makia dinga na zong sekisko wa ponga beta musique wana musique ya mikolo parfois yango ba mona ma différence mais c'est yango tofa na on a dit déjà tangu yo o tsalingi nzembo obo mbana bina fili
ndenge ozopesa bareseau olinga changer style ayemba na style na yo nanga na changer te parfois bamoni mpo ayembi na style nanga rumba mpenza odemba eza style bato bamesala nango te en fait pa na ye parfois nde yo lobi me ngai pa nanga nga naloba makambo namoni na bacommentaire ya nzembo torespectaka surtout bato balobaka me ngai pa nanga namona nango pas mal namona yango bien ayemba bien Maman nango les bonnes choses ne disent jamais ayakotala bolengo jojo na motema ça babilo na sala sala wana na douce ouais ya yesa ki maman nango loba les bonnes choses ne disent jamais ayakotala bolengo jojo na motema nanga donc na odenda yesko kei donc mais public ba mo ba yebi poni ba le bon moi je sais pas mais chouchou mia ki ba osenga yo na sacrifice album yo osayela biso ça featuring musu wana na Serge Mabia la yango na question nga yango na justement ou avancer mais bato na nzembo ya Serge Mabia la featuring wana bato bazela yango to comme dana en yango izo salamatique ouais mais non clip en ta fait oui mais zanga te omoni eza ba contrat bon on a profité pende le bibu ba tout yembela ba ali ba yo ki message oyo moni œuvre pour l'artiste nzembo wana to yemba on a découvrir yango te ba pour musique lelo ya technologie lelo monde lelo ali faut so omisaka nzembo audio te faut na clip biso to wana ngana na ko felo midité na ba vewe raté ba papa chéri te ke na komisa pe nzembo na ngamo pe buya audio mbala mo pe celle succès lo ba chance et simbi pe mais il faut peno ko ça ba condition tout clip a bien au sali studio a bien son a bien clip a bien au musique ba so musique clip sans au musique nzembo sans clip en tout cas ba na ba découvrir yango te selon moi faut tout ça clip nango bato on a yembela ki nabi que bientôt là ba ochaba moyen pour tout ça clip nango mais ba clip mususu ya déjà on c'est Guy Basket ya déjà fait près dans Zobima nango Cyril qui n'a pas clip les Zobima na mbela nzemba bien on a lou fois love Simon Kimba on a ba contrat tout ça la nzembo mutu mususu apesi mbongo tamso avance moni atika pe tamso na reste na ba tu faut comprendre nango te faut te dévoiler pour nga na mbela mutu felete donc ndé na zabu mutu tout na mbela fa pesa nga un petit parce que boulot na nga yango wana moni madame na boaka na nga ofele na volonté na nga tamsu master na nga to vie na nga pire na nga to petit na nga mona boaki na nga yo mais surtout kana na yo na yo ko na sala ba norme ndé to kana ki nga na respectant yo pe respectant mais za ba tu surtout yembela pe o yembeli tamsu alingika nze monika fallait bi mo bana na ka promotion ba potana pe ba on a ba mécène nango oui nga na vie na nga muso inanga lelo pour na yembele via inanga pourquoi na yembele nzembo bon na ko dévoiler na yembele nzembo na nzembo na yembele da nzembo simba pe na yembele nzembo mususu mais tant na nzembo on a tchonno ils na CD ils en entend sous 5e ou 4e ou 6e na bimisi dans nzembo mususu ye asepeliti ya mona nga fa yo chano ya nga na liboso et ça arrive moni mutabon pour mona négliger tam ça tikala pe na mbongo no mo ba pesa opete rappelle la place au fond d'été ce que yo continue sa promotion nzembo na ndeni ba faut ba tenir compte na loko wana to souffra mais beaucoup na ngoto pourquoi pas aujourd'hui maye de somme tana poso yemba ya pesa cash promotion tout oui ezalaka menga so tema na ça fait d'argent te na lingate ke na sala na linga moni le ko to solo même na chancel mbemba na profiter na pesi mbote père Eden père Owen na profiter na pesi ndeko na ngala mbote le kuma Congo chancel mbemba na bisi papa mo ba dusu to yembela o monzi musu no yembela simbaka na kuma migeniema nze musu no yembela mo esi manoka migeniema esi manoka na kombo na siko ngai na otala ka te ko lokola popol mu pasula opesa ngai $20,000 €20,000 mais nga na profiter na zoka popol tamsu mige tamsu na miti na miga ne kana mo 5,000 te simano mo 5,000 na baxelo 5,000 ata après nze mo bete mais simana kuma mige non sani non di mano na imba kuma mige niema comprendre on go expliquer so era banze musu mutalenga yembe mais zo concorder de combo oui ezala ka ça arrive et binze mo nanga mo na imba na ngana mbela ngo chancel mbemba po alinga neti ba yembela Soko siminga tena koda ye mama yo patu kabangu yalaki mama yo chancel mbemba voilà première chanson na salle na bandela carrière solo na 2013 mais chancel alingane banzembo te alingane te ba yembela ye ko yemba quand même ndako yembele ce qu'on a kan nanko sans ya yeba na yembele ngo nanko parce que aza cofondateur ya carrière solo na ngato bandi mamunanga musique na bana on a ye comprendre la muto que a pesa nga ba conseil à soutenir nga trop na demi na beti na kotiki bondi na sale cadeau na asepela raté mais après asepela na nzembo maloba nga te ko yimba nonga soutenir yango na ba yimba ke pété mais na ko yimba na patuka bango apesa nga mbongo nzembo na yembele yango na yombela on patuka bango mais nga na komba chancel nzembo wana ya chicote première chanson na nga o na bandela carrière solo na nga na 2013 l'album Awadra moni ezara bon mais bat muso yembelier
amuka nzembo bimi akwa sema mbesili wana nzoka ya mu pe nazu maele cette fois-ci faut tembela mutu abi mama musique mutu sa koza pe millionnaire tane mtambongo te ma yebi mama ndule parce que musique lelo tona ba producteur te ba distributeur ba te nga mona obimisa album na nga na misi nzembo nga muka artiste na obunda mais yo pe na mbelo nzembo yo pe fo bunda na kwa na yo moni eza bon mais mutu ayebi ne musique te ya mbeli nga danzi moye mwasa tu na mais mona to na mona ba jeune musu na wa Paris ba mbeli nzembo mona yi mwaso bagarre pe pona nzembo na c'est ça faut tembela bata bongo olika to œuvre d'esprit mbela mutu mazo comprendre valeur nzembo te to azo ka santi alinga nzembo ça ba mon succès c'est Michael Jackson en fait ça succès bongo il faut tindika ngoti faut tindika ba stratégie attention ba kina panganga kasi nganga lelo faut na mbongo peti na pesi exemple moi bon menga ki na panganga te menganga ya lelo banganga lelo ko malarte mais bon ba stratégie faut ba stratégie bele faut créer pe ba mbeli ngamige les nga sona pe na na boy muto nga buchu nga pe fu ba mbela nzembo un jour nga pe na un jour fu ba mbela pe na nzembo na pesa pe na mise mo mbongo mise mo na linga mingi na pesa pe na labo ay mbeli nzembo na osela ngo promotion fort na ndo côté na ba boîte fort po nga kota ba boîte te mais po na nzembo na kota ba nganda fort tu comprends mais lelo ezaki facile comme ça l'album Sacrifice Yomoko n'habite sur travail on va producteur mais je pense pas non Yomoko a propre moyen na yo ça qui facile mais il y a première fois moi je suis habitué na bana ça la carrière ngamo sans producteur depuis moi na 10 ans déjà de carrière solo 10 ans déjà donc na bana ngamoko propre moyen na ngana pe mutambongo te mais tellement na ebi ko yemba et puis na bat balinga nga trop na muto ki so mi gagner mon pesi ngata moi 500 € na o kokasa te nga na ke payer ba bouteille ya whisky na melango de até nga so pesi nga 500 € yeba ke tamsu 400 et qui na boulot na nga ndule tamsu 100 na cha tamsu ma carburant na so mbeta ma pepsoda moi j'ai vu comme ça moi dentifrice pardon na so moi dentifrice moi savon pe ya bongo tamsu su na zo mbongo te pesi nga na ke so mbela ba mbati na nga ba disque red non moni nga za bongo la musique ya vie na nga ya boulot na nga na kanga pe na misu ba Justin Badeka ba ebi to ana ba docteur ka Justin Badeka donc Justin Badeka merci ya Bosco Badeka Justin Badeka ndeka Bosco Badeka donc ceux qui tourna ba congolais le roi Justin Badeka ta ça na Paris moi tout ba star ba osala bien quoi c'est sacrifiera pour na biso Justin Badeka dédicace spéciale ce que dans ça veut dire so pesinga ta 500 € non ata 100 € na yo so pesinga ngo pour la musique en tout cas migefuna ki ya ko dépenser na musique moni na ba ingénieur to travailler na bon Leni Bidens na pesi mbote a ebi ndinga na notre travail même ba réalisateur to ça na mon ba clip base na Lille na pesi mbote même bato kin ba ebi ndinga nga même na ba proche na nga ba ebi ndingi na se sacrifiera pour na musique na ngai nga moko isko na muta mbongo te na bika muke oyo ko pesa nga na ya na musique olena ke tumba ngona boîte on a qui n'enganda mobu ndeba mission sous basala nga sala viana te na zo apena na se sacrifier na gaspille na sali sacrifice na musique na nga on appelle ça pas le bon titre sacrifice donc ba moyen sacrifice on dirait pour sacrifier na se sacrifier non pour réaliser l'album na se sacrifier le côté pentacle on dirait non sacrifice ya nini sacrifice ya ligne yo sala bo mundo chaise bo ngoni chaise jaune fauteuil jaune na oyo kasi mbongo pele fauteuil jaune kasi ko yebi ko pe on peut 2 bouteilles sur 3 bouteilles 5 bouteilles sky yebi ko pe o chepe drink o pisser drink évidé mais aux anglais on a raison parce que tu vois donc ngasko il y a on a pissé ça sacrifice na ngwana là on a moninga na sacrifier pour na sala album na go tumba ngope na ba champagne na go pela ngope bilama na pela ngope ba car na sali ba tapage na sali tumba pe ba to balingaka mais t'es mes aboulou na ngana osala ngote na se sacrifier ngo na musique qui passe nzamba pesa nga voir lelo producteur até ceux qui mbatu ba soutenir biso te carrière aussi la to lemba ba producteur ba até siko fo ba mécène ba to ba soutenir batu to muta soutenir yo ko zo mbongo to ki osesa ba aventure faut za ngotia na musique na pe lelo ceux qui simbité et comme na 50% 100% te essentiel comme atteint à 20%, l'obé comme à 30%, malé mbeti comme à peine à 90%, 100%. La vie c'est comme ça. Même yotan ou yagi poto baneno na ba frotter jaune ôté. Boni ou baneno ya hôtel maintenant rappelé. Te mais hôtel matozakaka. Te bozaka te na boité na boité. On les été. On a une idéologie to na boité mozaki na ba plateau pe ya boy. Mais ça arrive. Oui, dans la vie c'est comme ça. Ndonga bo no yaki botam so yaki na ba balancer ga hôtel tango yaka na osika. Oui, comme ça, il y a basket, il y a gaya. Comme ça, il y a Nike, comme ça, il y a combo. Mais le logo, il y a Balenciaga. Ça veut dire la vie, c'est comme ça. Dans la vie, il y a rato, matamale, malé, mais ngai, dans ça la carrière, t'es pour na calculer mon tomo beto, na nzala, master na nazori, nebo, il y a pas de comment la nzala, on a pas de fomba la montée. Ngana chuchu miya ki ngana ebu wemba.
na talent nanga ba artiste tout na Congo ba yebi artiste o yambi omoni ba yebi ke noko wana a guéri a sodanga na mbila déjà mais dans le silence na loba trop mais tous les musiciens yamba o yamba na plateau na to o ba na kin ba yebi bina noko wana mbila te bonito franchement mais siko na bolo baloba te na moya pe ko sa ba mativité na lobaki succès to album ko na niveau mo besa la succès sa Michael Jackson na baki nzambe mutayebi ngana sala o sengi na sala na osalango na continue osalango c'est tout et puis na radar na poto mais Chouchou Miyake caméra no ba caméra no eza bela ouais pour na caméra moko ata oyo o lancer message na ba ndulema no ba Holanda c'est moment na ba Congolo ba Holanda na ba africain ba Holanda yo oyo senga bango nini pour na album na yo sacrifice ba musicien non peuple de fanatique ah oui ba congolais yo bina ba musicien na senga bango non ba mourir ya bonne musique en fait ouais ba mourir ya bonne musique vraiment na senga bango chaque fois on a vu que bato ba émission partout où ça vrai congolais ça congolais vraiment ya makila botama congolais botama surtout ba kinois ba ebi artiste o so comprendre te c'est que wa kinois te to na fingi bato ba uta ba intérieur te to za muto uta na ba intérieur na bangomba mais kinois pe na alani musique pendant des même yo petit na ba intérieur ba ebi yo tu n'as pas ces exemples na besoin pour na ba kinois o pe na ba alani musique pendant la décennie na biso ba ebi artiste oyo ba soutenir artiste elle te botine de la ba mbongo boka belanga balar non ba consommer ba œuvre na ngeza na ba chaîne na ngai ya Chouchou Miyake ba chaîne na nga tout Facebook na nga page officielle na nga Chouchou Miyake fait YouTube na nga Chouchou Miyake Instagram na nga Chouchou Miyake Snap na nga Chouchou Miyake ba dos na nga tout ya la Chouchou Miyake ba koti wana ba s'abonner ba consommer ba kota na ba plateforme de téléchargement ba télécharger album mora bien ba to ba linga rumba ba on se retrouver na ba rumba o ils en kati to betela bango na sala featuring na Serge Mabiala na Bina Filé asa ba featuring bien na banzembo bien ba yoka album wana ba yoka banzembo na nga ya kala eza wana ba oza décider côté wana na senga na ba fanatique puis na senga ba ku pardon puis na pardon bo yoka album na nga mais ceux qui ba bozelango pour esa la section de pile wana nzambe mtayebi mais ngai essentiel na sali bula bien lelo na quand même na banzembo bana carrière na banzembo ou na betela ba congolais ba sepela preuve et puis sanga ba contrat na betela on na ba Afrique ils a déjà bien na ralanga na owe la te oya ebele nzambe mutayebi quoi c'est voilà merci et salut biso mais Chouchou Miyake n'était ce comme il a parce que non toi yamba finita mais ba mission abeta na bobeta na ba pas Adolphe Dominguez ba lo baraté que ozala na orchestre ya Adolphe Dominguez mais na parcours na yo kombo Adolphe Dominguez tata ekotaka na kati na master ba musicien o bozala na bango ou soit o ba waleka net finit a reconnaître Andy Maraté to wana ningala bien Andy Maraté ki ozala musicien Adolphe Dominguez pour na ye o beta album te finit wantara chéri finit ba mema o na voyage mo côté ba finit ouais ah non mais c'est que à la problème na mutu na tu as ton TV mais c'est simple mon monde aller la monde aller TVA père de famille non mais nabi comment ngana ko ignorer mutuneti comment ko ignorer mutuneti nga mutu a pesa ba vocal comment ngai Miyake boni na boni na pesa ba vocal moni to yemba omoni nzemo to yembaka omoni nzemo ba yembaka libala ba mekaka te lokola mwa où ça va et puis que Léona le bon à la télévision vient dans Boulembe excusez-moi et puis que Léo connaît ça ngai nzambe mais mokili na ebité soki connaît singa déjà na isola mige mige connaît singa na bona le bon mabongo pona ça monter na bino vunzembo wana te mais na biso na embelio parti tout hein libala ba mekaka te lokola mwa où ça va, où ça ne va pas. Basinyo so bazate ba elidiker. Yandako baza ya libanda pe bazali. Chez les parents moi salula kanako ya libala. Oyazana libala comme yolula libanda. Confusion. C'est moi. Parti au monde na mbelio. Oh, na mbelio teke o sa toi voici ça monter on a vu moya Boulembi. Na mbelio loko. Moni nse partout. Jour yamba venanga kabuse teto raté sur la scène teto chile na vidéo et pas ayebi pena succès il habite que fa yibanga plan
pour nous bien la moto tu n'as créé ko taquer ba mission à télévision non on taquer PV tu n'as pas si na ko mal parce il y a mission o yo tangelinga o ali frère na yo finit non aza frère na ngate tant isola tant yo da ba o aider yo ngana mona njili yo outa masina na Petro Congo to bi mano tamsu na quartier to zo na tamsu ngombol mo se to mata ngombol to bati no ngombol ti rompenga bana ba Diego rompenga ba tuzi to kei pigeon et puis ngala sala album ngala yembi na wenge to na tita na sondage tonga na koti wenge to na tonia finit à voyager sous te finit na studio ayemba ta vocalement te oni tu na de alongwa poni ngato na koti orchestre wana vient nga Talou Bouangé Adolphe Dominguez aza vivant Talou Bouangé nena ya tata bi nga Talou Bouangé wana bakati bakonde omoni tanto ngana wenge to na tonia tanto oyemba album a sondage nzembo to yembela Didas Pembe oyoka nzembo wana oyoka ba vocal la miaki zana exception vocal po ba pc kotinga déjà zela yango modele zela yango molayi pongiso kele kimola yoko bosana bando toro wala musanga na pongi pona koma korezone moto bakabela mbongo na ndoto jamala mukasimba yango ozali il arrivait à ba sentiment nanga ozali sukali ya babololo nanga guko le kavin oya ba invité ba mela na feta kana wala nzimbo libosonga na imala wenge to na tonia beta na YouTube Didas Pembe mona ya chez Adolphe Dominguez c'est ça li on mona na clip on mona na chuchu miyake et puis total nzembo to embela Teddy Lito kangai mutu mana vela Adolphe et comme qui to ke studio oui et comment to ke studio kanga na tata vena nga zinga ebi vena nga zinga paya na pesi mbote ya zongo ayebi badani bazara se wana to na kotanga ba masala nga ba gérer Pentagone na pesi mbote azan kin qui encore ba marula ba zulu ka ki na Lubumbashi na pesi mbote moni tonga na wenge to na finit asa avocat ngam na pesi avocat na nzembo libala ona yembi okabusa yeba azo partir yemba wana masala nga il est riche pe asona mauti ko kufa na 2020 2019 comme ça masala nga yi muto azo avocat to yangi na wenge to na tonia azo avocat na nga akepesa ngo vena nga kabuse ayimba na album vena nga kabuse liboso album a voici ça monter ta pesa partout wana et donc yo pesaka na pesa kabuse tinga za paronete nga na créer vocal na nga sur place na oyemba ngo finit na pesi pe vocal so et comment pas kabuse ndi que masala nga il est riche ouais tu zaka na yiwana na pas auto kufa en 2020 pe asona ma pe la meilleure amie nga to kemine fa na ndule ayemba wana pa ya bulembi donc il riche mutazo vocal na yo parti na yo pas kabuse akembela ngo akepesa ngo kabuse mais kabuse te ke pe ve na na fashaka oui na fashaka puis à reconnaître ngo asenganga ba skis et puis to sola bien ça vient nga ti le to copirane bien conscience ne yebi que eloko wana ezelo nanga pour na ilirich azala vivant ayebi c'était eloko kwa mwana mai nanga yi boye pour série wana na obeta pa bala coste na fashaka na mabe oh mais ozelo nanga ti et bi mi ça peut faire moi parti wana mais c'est moi ils pena que inspiration œuvre d'esprit non œuvre d'esprit nanga pena ou bien vanda boui banana musique à quartier banana na banana pena banana musique à quartier ça qui coûte cœur tu n'es comme son vocal bon c'est ça lelo dans ma garçon on a les na télévision ageno ni si quartier c'est où on na bien et puis que ba mission so ya poto tondene okotanga pc yango mona ba mission ba leka na TV bele ba boya batu lelo na mona trop mona mituti ba mais ça wingi tibini bot na wingi ko za wingi ngozani ko za wingi yani ko za wingi fo boya non atelo za vrai lobi faux non ko za wingi e oboya mutu bo sabo wele lo te collègue na yo bo passer ba bon moment ensemble c'est tu par exemple to longo la fali na kan to ko cha deux personnes ko cha na to longo na ndé ne fali azati na Congo pour ba kinde ko représenter mboka musique c'est longo lié non mi changa mokoti à part yo à part ngai c'est là à part ngai faut raisonner fort pour ça ben ngande to chamutu moko na ngai ungoka réponse à mutu na ngana pesa fa ba ngai pena mais to longo liyo na fali to chibino mpanzi kan pende ba wana ba mises ko bazebele moko ka unité na valeur ko défendre moko ko défendre ve je peux appelle Goga wata héritier ah bon ouais ah oui qui ça d'ingratitude ya nini
Lacoste mutabimisa non bino vous comprenez vous comprenez moni Lacoste denio pour héritier Lacoste non non est-ce que on a bien Miguel zela Miguel est-ce que on dit mamutu na gosa makampo na kaka migande konanga awa incapable de osali kamobu nandi mukaka bongo non Lacoste ça grand chanteur na bité que héritier leki Lacoste na oyemba na lobi yango moni lelo photo comprendre yango yango moni fali pour parler na télévision na meka ko épingler loko alobi que pour le moment so batuni ministère congolais ya obeta na kan ba pona nani ce qui ngati pour moi il avait raison il a raison le babongo na fanatique a fallu pour pâter mais désolé mais azana raison ya le baké ce qui nga falité ba pona nani pour le moment à préciser mais pour le moment mais na moni ba monsieur belé na otata la batu bazo taki on dirait ça le crime moko be OK az artiste ami lobeli mon poni yotongo yotuninga à part olongoli fali so che na yo moko pona na funa pona ngamoko funa miteka ngamoko punga mona produit non funa miteka ngamona na go comme faible te na micha mutu mobu non mais ye a cheki ye moko et puis il a raison ya ozala ye pour le moment ba biteka ninga za ye wana l'équipe ba ministère ta Congo na talent aza talentueux ko leka ba ministère tout est mais pour le moment, aza au top. Mais nga kutu so yaki nga ye, fala lo bakuta take. Nde watuna ki ya pa yo, mi balé fa tanga tam suna héritier. Pour le moment pe. Parce que héritier ça bon peso marcher bien na ma. Mais pese biso ba raison. Oh lelo bat bato la biso ba comprendre non mien qui a raison pourquoi lobby héritier. Ba capacité ni héritier ça non lelo ko représenter Congo musicalement parlant. Nga iba ministère on atangi héritier to natangi fali pour pas natangi te pour na fanatique na bon. Na fanatique na bon. Nga la fanatique na bon te désolé. Voilà précision bien bato ba ça te de to linga ki to lokaka na ba to solo la ka bilo moi bon non. Héritier o to sola il est mon frère mais na lo sincèrement nga lo ba ozamte mananga. Ce nga la ki fali pour pas. Nga na lo ba ce qui n'a fallu te ba ko benga nani be ba benga héritier to ba benga nani ba benga to nani qui encore to ba benga innocent pourquoi le babon enfin le babon pourquoi parce que baza na top pour le moment mon héritier album na ils ont marché bien à ça les ba tourner belé fallait pour passer les ba tourner belé 2021 si to côté 2022 oh lelo na musique na biso ce il fallait le loza likolo et bité que aza likolo en éternellement lobby pe ezatam sous bébé chanda musupo bébé chanda za rappelle likola beta stade des martyrs ti le lom ta beta ngote tu vois ça veut dire bébé chanda za na top na époque na de lo fallait pour pas na top yanga ba pour le moment ce bazu ngate nana ki beta na kan bagela musa papa kale aki beta na kan to bala musa papa madilu to bazu ce bazu papa chéri j'ai bien piano azape grand mais oui que zana lo bébé logo s'il te plaît c'est papa chéri na minicho ana actualité album asikate akebeta na mataka na punda non na pesi exemple mais papa chéri ça ba œuvre danger moni ba fait l'absurde de la forêt ba œuvre danger na ignorer ba touté na bi papa chéri ça grand fallait légui papa chéri té maintenant ba pour le moment azan album sur les marchés et ça la succès a sali ba tourner belé en Afrique na 2021 a beti plus de 30 concerts Misa nini ya Congo Congolais beti 30 concerts liban en Afrique na 2021 personne so tali neti héritier asali ba tourner abeti ba concert belé en Afrique ti ay poto mon exemple on peut se normal so nga fana le kana te fana ignorer na boya na ka héritier pour héritier le bec na mikolo ezangai mi ange mi démon donc nga na legi na nga nazala nga sans album bato baza ba sans album belé na mone balika za nzembo te loko te na boyi na nga héritier wana na saika ki wenge ponga na wenge nga beta pe na wenge c'est pas bien et comme jalousie mal placée. Vous comprenez? Ce qu'il fallait pour pas l'obiner que dans l'équipe ministère toi Congo na talent wana nga na osepelate. Moni nga na osepelate pour talent et le mususu. Succès na actualité ça autre chose. Donc mutu za na succès et ate que le cause en succès l'équipe baloko kanza na oyemba l'équipe batutu na oyemba non l'équipe Jean Goubal non. Mais Jean Goubal a un grand chanteur mais tant ça en succès fallait en ngote lelo. Ce qu'il fallait que le ba benga na kan Jean Goubal agebeta kuna nini. Bombe anatomique, kuna na kan. Tu comprends? Tu comprends pas? Non, je comprends. Ah ouais, donc si il y en a biso keta si na ba pembe. Tous ça sincère. Tous ces pila na bonheur à muninga pour ifungamela biso. Lelo na pese exemple, tant bébé chanda betara na stade, il fallait pour pas il était où? Dans quartier latin non. Asaka na capacité à betata na yimika.
mais le lot fallait pour pas bêta pe ba grande salle na tana le lot ba faire rigolo ba beti na ba zenita ba beti ba grande salle na ba tana bango le lot ba tutu ba vina sur de la forêt ba rien à prouver ba beta na ba stade ba papa chéri ba beta na ba stade ba confier lo midi kuta la l'accès biso ba bexi le l'accès biso ou arena. Vous comprenez que chaque chose a son temps. Le lot biso chouchou mien ga sali succès na sali succès na ngai mneti Michael Jackson. Ce qui na sali on sait que nzambe mtalingo na tana. Mais le bâti que nous avons succès na l'équipe ba vie na nga tout ba collègue na nga tout na talent non fala lo ba ete ka l'équipe ba mise tout na oyemba lo ba bon côté tout tika ko komisa ka ba propos mutalo bineti o na lo ba nsu ba ko pe ko interpréter na ndenge na bango pitali bango mais ngona lo ba ce qui est vrai na lo ba vrai na pe na pembe les lotos a fier na artiste wana o ba sala honneur a Congo ceux qui a fali les lotos a fier na fali tous a fier na ba héritier na ba fait rigola na biso ba mise to ba sa fier ta Congo. Mais pourquoi pas Didier Lacoste? Oui na yepé mais azala pe na actualité on a lobby azada grand Didier Lacoste un grand chanteur et puis na PC joyeux anniversaire comme si 50 ans vient na ngai voix na PC ba joyeux anniversaire mais la mabita. Donc Didier Lacoste a grand chanteur. Mais tant que na l'équipe Didier Lacoste en actualité les lots. Mais c'est pas dit que na l'équipe na yemba. Asa ex patron na na travail na e. En format pe. Te format ngate ko former ndeti. Encadré. Encadré nga fait na bien. Mon na lo ba esprit on na ngobo voir ma. Pour ya mama mon esprit. Mon yes comme taper ça aussi information d'été. Mais ba on ba format ba on pas faire de la forêt. On net vient de la forêt. Grand formateur yo boy on point. Donc on va musique des autres. Donc mambo les autres des bons ba tu batika ko ya ko vendre ba musu ba ko sukola so mi pena aso bena la mania si kavandi pena na plateau awa na ya bena ko vendre la ra fali pour pa wana wana ko mi jalousie ba fali pour ba faire rigola ba ça la fierté Congo photos à fier na ba héritier wata wana ba ça la fierté photos à fier na bango c'est ça. Voilà, merci nous tout balande biso boki précision ya Chouchou Mia qui au hasard artiste. C'est na bimabe. Non, au lobby na. Ah ouais. Soyo lui mabe ou malamu bato merci na bande retour on a biso tu sais bino so ngo la transfert ya mbongo contacter Africa Business Center mbongo contre mbongo il y a grand prêtre venu biso Jean-Claude Mabanzo donc merci pour tout comme soutien Jean-Claude Mabanzo agence c'est na Paris c'est na Suisse c'est na Belgique c'est na Londres c'est na Bruxelles c'est na Allemagne pour nous na mbongo na Afrique otina na Angola otina pe na Kenya. Donc Maramutu ezaki toko kotiona Africa Business Center mbongo contre mbongo ya grand prêtre Jean-Claude Mabanzo aza tonto azo soutenir biso na conception na biso awa je m'excuse dans na vidéo shot photo to laxayo et puis pour na osala analyse to point de vue ya to impressionné par rapport ya photo to chilo to vidéo to chilo yo donc eza conception na biso. Il y a invité plutôt Yambi donc tu as une photo ou tu as une photo en fait parce que tout le monde est vers la fin émission. Merci à Jimmy Chimanga Port de la Chapelle. Merci à Ivan Tumba patron à 420. Ah bon c'est un micolo va ton immeuble à oui niveau na Kinshasa. Ah ouais félicitations mon vieux. Va moi concentrer. Ivan Tumba monter ma malamu. Des faté patron à 420 ça autre la biso to PC mbote na famille na mo bimaza vu lolo surtout tindika to mata. Profiter na PC des relots to pe na Saint-Ouen, des relots exotiques, la terre tourne, des relots to Mike Kassiama, Cyril Kinanfumu. La PCP Mbote, na musique Patrick Meka na Kinshasa, la PCP Mbote chinois de Paris, na PCP Mbote. Le Patrick Meka de akine kina zongi odo yekunda vutuka ko ombre jaune Patrick Meka na profiter na pesi Fleury Lubaki Herville Lubaki et puis na pesi Junior Lubaki la famille et puis Lieve Musunga ikapa Lieve Musunga wana garçon de disque yesko na yemiti mo mikolo to sel featuring monze mo ya Jodel Bwakasa Zampembe Zampembe na Lille to yembele suka na rumba to sala featuring na artiste mo yuta kineye ngada Panzi Jani Mangoma na guitare ya surprise zo bima na on peut écouter mikolo tanga Jodel Bwakasa Zampembe na Bosente Clarisse Kiyondo na musika ouais voilà to chelo photo ça biso suka na bien photo yango ozia Witani na lotio abutu ya lelo yo ngabasala ngapona yo bakila ngapona yo libonza na ngaya talo shewotinela ngamaluba na mopepe ya mvula ouais voilà 2009 diana oyemba de Witani na lotio c'est bon relation na Britannie au hasard mona ya grand star congolais Marie-Paul n'habite sur quoi permettre na loba ah non pas nous bête masolo non mais aza mon star Britannie ozia mais aza mona ya star quand même aza déjà star Britannie oza papa na yimba
avant ce to solo ngote mukile mona biso bizarre né boche photo ya star to lobé les britanniques la musique tu es star musique bien sûr ça fait partie ya musique na yo quand même britannique aza moko ya bateau baza pe la musique na moko ba fanatique na yo aza moko ya moto yembi mo ndio biso te ozongi sibiso na 2009 oyemba déjà bon binto yeba aza mwana ya grand prêtre to pe moto na Kinshasa roi Pelé Marie-Paul relation na britannique aux ebalande ni avec bien sûr de mère à Palin mais toi solo non toi solo oui que première fois dans cette émission boy mais to et puis première fois la photo ya mère ya madame non na photo arrête là bon non na photo na photo ça ba question so ko répondre ngote non mais na qui ko répondre non mais na yoka maintenant le bon sens nini moni pour nous protéger vie privée na ngai j'ai préféré dans ces terres. Lui et elle, c'est ma femme. C'est la mère de mes enfants. Et ça est facile, bon, ça est facile qu'on s'engage dans moi, la musicien. Pour nous, peut-être. Papa n'est pas d'accord, non? C'est histoire, hein? Vite fait, hein? On est bien. Parce que ça, moi, on prêtre quand même. Toko sauter ngote, toko sauter histoire te, toko lexa page histoire te. Soko ça na mwana mutu ba aventure na nzela wana ndeko mabe. Ah ouais. Mais soko officialiser mwana batu. C'est ça. Bon, to leki wana. C'est important officialiser, on faut à l'officiel, ya te que ça la, ça ba le yengi na ba nzela na ba coin. Biso ça la na sala ba na ta on ça mama mbona te. Donc naza na kota na porte na grande porte ya moni naza la bienvenue na famille wana. On la bienvenue parce que le yozo ki mango mais le on de jeune frère na biso non au kalinga ba question na ina la plan beta kasi bon na bisko beta le innocent kutu azo laksa rebo na zemi et ça un peu normal rebo star et star britannique star papa na yemba itongo na bité so ina ba age ni ya bo sole ne yetu ningini na ko na ko zini na zuya na numéro na numéro na fo non mais ça concept ngam na sala ngam na fula ko ngaba fula ngada bandaka to so na ngane da bo so na déjà ngana éviter peso makabo ngana na peso makabo ngana nsambete parce que ya no kulut no gilete pas ça ka to la sege mera pala comme yo suis photo et ça conception en fait moni bino bozo ba star na biso des fois ba to traiter bino boza mobulu boza sérieuxité ba musicien congolais ba aventurier mais comment na yo na âge na yo déjà bala obota mwana na bana obota bana na mwasi na yo za responsable ozo simir ba charge na yo il faut tout des tout la ça ma be na bino pas tout non mais c'est pas grave mais c'est pas grave mais ngai na ndenge na lingana ngai vie na ngai teza na ngo exposé c'est ça mais c'est pas grave ya ngo exception pour na yo pour ceux qui journalistes msu na ngana lingana ngati ngana répondre na ngati na répondre parce que yoza frère ou nga pour ta kona motema et puis oyebi famille na ngai bien yango moni na répondre yo mais yana bi yaza une partie na ngai donc c'est tout. Merci to profiter to pesi mbote mère na biso mère Efra Frezia bana Efra Frezia Chiboabwa mère ya Gwen Victoria yo comme si ba français ba Chiboabwa Gwen Victoria yo na pas parole ça mystique bata masina bata changu mère ya Gwen Victoria Chiboabwa bata changu bozo comme ça ba français ba Chiboabwa mère ya Taïmel Joyce et ça la biso bien ba Chiboabwa pende zo kota na ba français pas parole c'est pas côté ba chanda tu peux pas parole sur motana Turquie donc au deuxième vidéo nous plutôt présenter un ambassadeur culturel faut à la moto yozana conflictuel tene nazo expliquer mama musique yango falo tuna ba obanda kala est-ce que o kata no partir na telo pour la ni arobenga jibaye arobenga nyolo arobenga waze arobenga nani mama mbiliabel arobenga o nani gaz fabuleux arobenga falipo arobenga faire cher de Paul. Nous sommes là que mutu moko bolelo et sali kutunde bien te sali nde mabe parce que mutu ba pesa do mériter nini 40 ans musique eza mutu déjà oza ata 60 ans mais sans exemplaire te na miso bato po qui dit mutu tangi ba pesi nini to yebi ka kazaka mutu ba problème aswani sa batu nyonso aswani sa na batu nyonso abotola ba misia ba orchestre nyonso na pulu matope bazwa pe musicien ce qui pour le matin pour ensemble bazwa esindi donc pour vous dire que ça tout est comme mutu mo bodo aswani sa batutu sikoyo ambassadeur ezani ambassadeur soigné serel ambassadeur problématique aka ba bêtise te oza mukolo abuzo bate oza muto moko pena o mériter ozwe loko voilà lo bana parce que ko représenter mboka valablement ko kazate so ke na mboka mo boyo ambassadeur o chodine dans ces zones de représenter
Bon, Sankara n'a pas proposé d'accord na nomination à Kofi Olomide qui est ambassadeur culturel il y a parce qu'il est qui? Man. Il est mutu chelinga imagine pour aboya honneur au babinga onini couronne ah non ya babinga titre au président de la République a payé mutu président de la République a payé mutu parce que yo boyang oui il y a ça une comédie c'est tout à fait normal à ça une comédie il y a des personnes qui viennent de la forêt ngana na TV na ndolo babo moteke na bandi liboma na mutu na donc Sankara bandi liboma en quelque sorte ou bien ça comédie soit ça comédie té on sincèrement non comment le président de la République a payé mon honneur mon honoré mon tout mon honoré pe venir biso de la forêt lobby parce qu'on a na TV na ndiko boya on le na to loba c'est fallait pour pas biso to komi mutali na TV la tika ba costume ne bongo abandi ko boya kaka po la ti ba costume no wana wano boya venir ti Kofi Olomide autant chose à équiper moi muke papa la bino ari fanatique na maman la bino petam sou fanatique na nobi na nzembo na ye ti lelo yo koli okoti pe na monde na musique oyo ka banzembo na ya za grand ya musique à Congo ozungi o ignorer artiste na ndeko no congolais parce que ba étranger ba lobanini tant ba mon congolais azo tirer un papa mukolo bongo ne ti Kofi Olomide na télévision bongo na honneur ba honoré yo na télémélé na télévision na boya de la forêt ya zo mérita ngote ya de la forêt za mukonza ba sheke yebo non ils a ba titre ba pesi mutu titre mérité photo betele maboko pour lobi pe ba pesa pe mutu mususu et puis ya président de la République va contester ngote sinon ba pays musuku ba ko kanga e ba kanga na 5 ans ah mais oui parce que on contredit le président de la République ya mo ba nyosologue ba matro na Congo même na politique on a battu balata ba costume on a président de la République avec Migeni Maneza ben nommé ambassadeur à Congo en France mais nyosologue wana aka c'est l'équipe président de la République na maël be yenda za spécialiste avec il fallait pas Migeni ma fallait nommer azaka ka gouverneur na ba Congo ya comme ambassadeur à Congo en France té mais président de la République va contester ba décision à président de la République azana ba conseiller na et puis Kofi Olomide il mérite quand même. À la vie, moi, c'est combien d'albums, le plus de 20 albums. À Betty, ma grande salle, en Afrique, Kofi Olomide, je sais pas. Si le loba honoré, bon, biso bato, tu as la carte de musique, photo beta ma bouto, c'est la coutu. À la vie, va honoré, bon, papa, il va koufa, va skuta, na honneur à boité. Mais muto à la vie, va honoré, bon, photo c'est là. Pour continuer, continuité, on continuer. Parfois, biso, dans 10 ans, 15 ans, va honorer, biso, juste tout ça, il va œuvre, il y a niveau, il va Kofi Olomide. Chouchou miaki quand on joue zapembe zape na pembe na biso on va na fauteuil jaune zape na pembe ndeti semaine ya avance non da tes avances ni ngalo bila mambo utika mama bilamba bona zaki non ozan chilwa ezande ya makila bila mana watu njilo na ba Idrissa Tonda docteur ba Bosco ba deka balobela ngo forme bilamba na ba Idrissa Tonda docteur ba junior lubaki kuna ba fena ngai bienvenue vangasele ba Cyril Kina fumu ba deputu nzuzi ba trésor ngando ba nikes bayaka wana fena ngai nzambe ba diembala ba shilai bosei ba zapembe na biso ngaza na kabi ndeti lelo Kofi na nomination ba pesi Kofi Olomide ta ki artiste yo peta ki artiste yebisi o senga na Kofi Olomide sa ni pour la musique na biso et surtout pour na bino ba jeune en fait mingi ko to na désolé ngana lo no singa na vie wana te bien ça sala tout na musique pour asa na biso ba jeune ana volonté te Kofi na volonté te ana volonté na te mana capacité ko sa elo pour la génération facilité wana ana volonté wana te avant ça le il faut amitié na ninga ça la ba fali pupa mais ça la couper Kofi central bokenda te mais abimisa da banani kuna est-ce que yo beta rapporte bunga funa beta rapporte bo bazaki kuna déjà bo so bazaki na étoile te bongo étoile disiko yene na zomtana étoile te boni na bimisa bo ya nzambe iba boni na bimisa ba fali bazaki combien na quartier la te fali ka mutabima te ba soleil pe babima na quartier la babima wapi na niveau nani te naba yo banani naba na ma quartier la te yeba ka fali pour yeba ba sam lelo ba bodogote muto a accroché les afali te wona soki na sixième sunga na biko bima na ko fa bimisa ba musicien ko ba musicien ba na quartier la to yebi bango bazaki non wala to yebi mais est-ce que na Kofi de l'autre reprocher Kofi
na reproché te na bi que volonté na za nango mais kasi na Kofi Central ngana na Kofi Central ke abimisi mututé magaza ina ezaki projet monene Kofi Central to mona même ba mission so longa car cette maison mais bazaki wana na boso ni komba jeune ngo za pembe de Bogar JR ce JR bazala yuana batebele bazala wana mais on dirait projet ngo ezaki limité mais lelo ninga za nominé bongo lelo pa akomi son excellence akomi nani akomi ambassadeur ouais apena luba ko luba pona musique na biso apena moi décision ko luba wana ce que ça va secret na yemo za na ba conseiller na yemo ayebilo ni akosala ngana elo na ko luba neta papa mukolo sukunga na pesi conseiller ni ero mais tant que tu nga question que elo ni face à la pona binabité pona celle pona biso génération to ya sima aza volonté ti on est comme ce que sera ninga comme na titre na parfois ko linga a changé tout azu ba conseil ba PC conseil il faut ça la bepona ba jeune faut ça venir na mon mettre game ça va qu'il faut qu'il ça ba studio na Congo à ça créer ba festival donc venir ce quoi de jusque là tout moni na habita celle conférence de presse non na la Union PT c'est alors même projet na oh ça là je sais pas on a vu tout le monde a déjà binga na ebisio na l'action munene na l'action pe na côté ça on a contré que volonté on ils a monté. Voilà, merci Ezaki Chouchou Mia qui a invité Nabiso na fauteuil jeune am Lelo émission Nabiso sur la vérité parce que bandi wazo benga ba migi on dirait faut comme c'est émission fauteuil jeune té sur la vérité da émission tout non musika tout kalika na kombo na émission comme on a sur la vérité mais toujours honoré ba invité Nabiso na fauteuil jeune Ezaki tout ça pour na recevoir na en air il y a ba invité Nabiso to ko tshobona kitsa pa mbate to somo ba kitsa cher grâce à ba partenaire Nabiso Chancel Mbemba de Midier merci pour tout Gelor Kanga motema ya malor merci promesse ate ça pena les wana fauteuil na oko tourner ça on pena olingi quoi Gelor Kanga to pesi mbote na les tout puissants junior bongongo union européen citoyen du monde to pesi mbote na venanga Flavie Panda grand frère propre merci pour tout na soutien ça la pona Flavie Panda nzamba baxila yo ça biso soutien ça la biso chouka na plaisir merci bande ko to balandi biso merci na Michel Kombe Aigle na régie so bon na qualité professionnalisme c'est grâce à ndeko na biso pe frère na biso Michel Kombe Aigle na vandi na raisonner master nga ami Emmanuel Lukambula Seleo Daniel Biongo Sola patron de taxi mon ami Lieve Musunga ina Kapa Daniel Biongo Sola photocopie za la photocopie masalanga bazo combattre camarade na yo faut comprendre Daniel Biongo bazo combattre master na yo pour mon étoile bako finango ti bako kangati quoi mo toujours pe la blague c'est mon ami là c'est mon ami mon pote mon frère Daniel Biongo Sola patron de taxi trop de coucou là où tu es mon frère tu restes toujours mon frère bako bako mokini mobimba gauche à droite bako sala neti bazo esprit c'est un grand esprit ngana un grand esprit quoi. Donc c'est-à-dire grand esprit pour comprendre parce pour ça tu peux se monter na Justin Baba Badeka grand prêtre de Paris merci pour tout mon frère bébé Manuela tu peux se monter Chanel Boss tu peux se monter Félix Kabukta tu peux se monter Anaël Ngwendu tu peux se monter Tantine Mayas Sœur Nabiso Santime Naso Ningola ta bien à Paris Solara bien Tantine Mayas tu peux se monter grande sœur propre à Paris tu peux se sentir tu comme na souka émission merci na ningo répondre une invitation na biso ouais de rien tout le monde peut na poso moindo mais bon mon le respect à air ponctualité air et ça la biso plaisir parce que on a plateau et puis on sentir sagesse sentir non au soli ba te ba otala biso ba commenter au soli non mo ba remixement et puis programme et ça projet ça non puis ça na conseil moi il y a 30 secondes artiste conseil artiste ming bana poto surtout et puis poto to kuta bon ming bazalaka na ba studio on a un studio, on a 4 ans, 5 ans, 10 ans. On a un studio. On a tout ça là, on a parlé un peu. Mais comment on a vu, on a master, on a équipé combo, on a full et peu fort. On a vu un peu de Kofi, on a vu un peu de la forêt, on a vu un peu de papa chéri. Papa Wimba. Papa Wimba. Combo, il a mis, pas décourager. On a monté adopter système, on a sombi chemise, on a sombi blouson, on a sombi basket. Ou là, son basket, on n'a pas là, on a concert. Tout jean, on n'a pas là, on a concert. Mais il y a ce même pour y aller, on a mis ça, mais à calculer là, on mis ça, moi, ça me fait mal. Baza ba grand, basala parcours à bien, ba décourager. Les logos en a contre-temps, le lobby peut se remonter. Mais quand ça t'est actualité, nous faisons na monter ma jalousie. Pour mon ninga tam soa za makambo, tu kana calculer. Moi, par exemple, sombi pinel lamba na ye. Des basumba en ligne wana
a commandé pena bord na ebrouillé pena donc nga ba pied so pena na bêter là on a vendre là on ko na plateau ba monsieur belé boya na ba plateau c'est pas bien to li to bo ma musique to ko ma oloba trop au lieu tout ça ah nga le so na actualité té place na vendre na la bien té na ya ko munene té ah nga funa pesa na boulé na ndule na boulé té na boulé funa ko take collègue mo bo faut pesa nga kaka makambu. Et ça concerne la artiste toi minene ba na poto o na la susu na moni bango mwana ma ya misu noko pena koma boui na poto noko zaki grand noko za boui na ipsa ngo même femme donc ils ana ba artiste belé ba talenté ba décourager na poto ko kende kayu ya mabete ko kende kayu na yo mais so zaka musicien o zape ka musicien o yeba ningo kabola batana o ou be vana yo au lieu que les caras na TV wana nzembote on est actualité na liga na TV ponga komo na ngai chuchu miyaki donc na ko calculer ka misembo totika biloko wana conseil na meko pesa na ba collègue na nga artiste ba oleka ba émission nyonso surtout na poto wana remarqué en trop on émission banda ya poto za la na studio na bimisa tanze momote musa bimisa nzembo sala pe promotion te mais aliki ka na TV ka pas calculer ka collègue mon artiste musicien nga na mon jalousie c'est pas bien. Et là on a loba na sengi na pe merci mi gagner mana ndenge ya mbinga na émission na de temps en temps ceux qui na actualité na ngai na manqué te ko passer pour na pesa information na toujours na komi ko na Paris na longwe lili kutu na meka o dévoile na longwe lili mikolo na komi na Paris pe na sko na longwe pa na lili na komi sko mona na zongi sko Paris quoi donc na komi ko toyo nazo préparer sorti à clip nanga ya courant au nembela gi basket ils ont bima dans 2 semaines et puis dans quelques semaines attention aux anakin quoi photos anakin photo qui soutenir pe léopard na biso na profiter na pesi Chancel Mbemba père Eden mbote place ali et na femme na Sofiane Mbemba na pesi mbote donc tout soutenir équipe nationale na biso na mois de mars tam soupete aux awana ensemble pour tout ça bon pouvoir na ba fiston manisa grand garçon yéuta yaki témoin juste au l'album na biso na alnakin ya sacrifice oyo donc merci Naomi Guédé mana profiter na pesa bat mbote non ça na profiter na pesi docteur Léon Kiondo mbote na pesi docteur Massamba première numéro 1 à Saint-Joseph toi na Paris avec moi vacances nga comment on a ba docteur bat moi bongo quoi et puis na bosanité na pesi Bosco Badeka na pesi James Mabiala ba mbote trop na pesi venanga de Poutunzuzi de tous les temps na pesi Fleury Lubaki na gani kuna exotique il faut Lubaki na pesi mbote na pesi pe Junior Lubaki Bambote, Cyril Kina, et puis Derolutu na Saint-Ouen, na pesi encore le système badé quand on est et puis na pesi qui encore belé et puis na pesi Lieve Musunga et Salva Kabasele moi ça papa Eko moi ça oncle na Bruxelles voilà papa Alexis Lieve Musunga et moi ça Suzinzao monté ma Suzinzao toi c'est la bébé. Ah ouais, les 5 dans la ligne. Les 5 dans la ligne. Jodel Boakasa, Zampembe na Lille. La PC Mambote, président na Lille. Puis on avait dans tout le monde trop na Lille. On a PC Mbote. Et puis na PC Clash, Kazembe, Kuna na Vex, pardon na Liège. Na PC pe Mbote a trop. Batu na tout na on a Kini na Bosanité, Youssouf Bambale, Patrick Maounda, Biro, to kuta na Kalate na Kini wana. Et puis Koto na Nenga Paris, na Idrissa Tonda. Diembala nzambe na biso Tonton Babach le tenant du titre ouais na pesi mbote na pesi Diembala nzambe na biso ya njili et puis na bosanité na pesi Joe Kivata Juve le anniversaire mon frère on a massa na ya bomo na tokola na ensemble Joe Kivata na pesi bambote et puis qui encore Rosie Danyongi na pesi mbote na pesi Rosie Danyongi Florian kwa musu na bosani Jenny Saka na pesi Jenny Saka na bosanité Belhomme Saka na Lyon Belhomme Saka na Lyon to mona na kalate Jenny Saka monté mezole là toujours Jenny Saka yo yebi Youssouf Bambale na pesi bambote na London City na London kuna Gelon Tingi Susan Tingi na pesi mbote na Londres na bosani bangote et puis qui encore vient na game assez na Bondi vient na game assez na Bondi mokonza bandomba si gampo ta bandomba si ve game assez na Bondi maman maimona facile à garer na PC mbote na Bondi wana et puis qui encore
na pesi ba tutu kwa venanga Gino na Bruxelles na pesi mbote pe na Bruxelles wana na pesi mbote pe Junior Malaïsa les mystérieux na kin na pesi mbote na boulé na robosa na eti. Voilà, merci na bandeko tout balandi biso, merci na Amour de Souza na Lille. C'est-à-dire Amour de Souza. Na ya na hôtel wana na suite hôtel Novotel Amour de Souza. To pesi mbote donc yim ta sala mo ba réservation to ya Lille ko toni sala biso bien Amour de Souza ba coucou nos frères na ndeko na merci pour tout ça là pour na biso. Merci bandeko balandi biso, merci bandeko tout bazo partager biso, merci bandeko tout bazo soutenir biso physiquement, moralement, financièrement, bazo soutenir biso. Donc merci pour tout. Merci à Michel Kombe Aigle, merci aussi na Popol et Moupassou la preso. Merci, on est ensemble tout Michel Kombe na muta Popol Moupassou le botolai. Mutu na biso tout hein. Est-ce que yoko boto la Popol Moupassou la mutu? Popol Moupassou. Président. L'homme qui décide. Fiston Manissa. Grand garçon, Fiston Manissa, merci. Na Kulutu Kandi Enjo, Fiston Manissa, donc défaté. Merci, on est ensemble, tout na Mbala Estima.